merci beaucoup. Blanchard Moussara moi na Kitambo. Donc Toto Bunsa acteur comédien moko Pululu. Chiko Pululu ça l'air vraiment pas sindeko abilité akufika boya za moi na Kitambo petit na op j'espère. Donc tokunda qui déjà un mois dur pour na mambwana. Oh ouais ngana bibi na bolimbisanga na za la mo avantage makambo. Bato bebi Pululu kolekanga. Surtout kokani te soko ya sai sai kaka. Apa sai sai mutu mo bibi Pululu kolekanga zati. Donc veut dire Petit Chico, natangi na noko na Chantal. Tono seka noko ni makasi komoza mwana mbele wako mba Chantal. Leo kuma nselembao. Natangi na tantine na ye Eliane, biso tuna kimvula wana. Tantine na ye Eli. Anze na mimi kona se mundu mosi kitoko. Totangi na tantine na ye Eli, totangi na noko na ye Chantal. Totano ke pa Pululu na kwa mutu na moni na Mukongo, ala na mama na ona wenze. Voisin ya Pululu la classe yeyo, mason na ngai. Ozane bo petit nga Pichu Sadam, Pichu voisin Pululu. Maman na yepe ba teka na maman Pululu na wenze. Petit Sadam Pichu azana sima na bino. Donc na yebi na yeba ba noko na ye na tata mwasi na ye. A petit moko eloko moko sali oyo epatanga amona na ba Kitambo vanda ate. Babar tu na kenda vanda babar te. Alingi vi moko mpe réservé quoi. Ce que le ressenga ka pasi na matanga na ye. Et là, c'est un passeport, il y a 3 personnes. Tous les 3 personnes. Tous les 3, ils ont un contre-temps. Oh. Et là, c'est un mais quand on peut éclaircir Bisso peut-être. Je dis, comédien va faire comprendre Bisso. Ça, c'est pas quelle analyse. Analyse Bisso, c'est la montée. Bakendaki bango 3 na point noir. Master Charlie Videlo. Petit Nanga Océan. Pululu. Basali ba 6 mois ba diso ba inane kuna ta baye océan sali AVC à Bujala ina Bujala wa vie de loin poison pour nous la kufi ta bokene ko mo 3 personnes 3 beaucoup de contre-temps et sali donc on les élo ba comédien ba bombeli vraiment Bisso les analyses ngana sali tengena mona nga sa makam nga na bulaka moi loin Bisso to yebi pete ke bakenda ki bang bakenda ki bang point noir ba oto ba ina point noir ba makam to ba yende ba gafo sali ba on to ba contre-temps moko ali pa Pululu comme on est Chico. Mutu apese comme Pululu sai. Pululu mutu comme Pululu azali. Auta kufa. Mwana Kitambo tu na mai ndombe na sina pont. Aibi mutana kukata papa libaya wana. Comme on est Pululu aiki wana. Mone Pululu sa aibo akizengi. So ya bota malformation ya bota manango bongo. Abota mapena bongo liboke za boye ko leza pasi ibongo abota ba ndenge wana. Ndesa isa zwa image pa master wana Pululu azui apesi yango. Pululu wa théâtre somele pe teni ba kizenga be jouer rôle la kizenga pour rôle la kizenga na Congo ba bandango veki mbanteki ba kala botala mama chako mbala mama chako veki mbanteki mtabandako la ba kizenga na mboko après ye ya masasi kabamba après masasi kabamba petit Pululu a récupéré ngo kitoko non Pululu aza idole ya Kyodo ya pas na pas ezara moins discutable parce que ngala mona Pululu abima non, s'il vous plaît, bande koto tozoya. Soko tali tondimi. Eza vraiment bongo. Soko eza bongo, tokende simple. Tokende soko eza bongo, tokende nango simple. Na bindo sans décision nango te. Te ouais. Poza mamna so musique te. Ouais. Hein? Non, to yeba groupe ya Caleb. Na groupe ça c'est ouais pesa maliboso. Un groupe à Caleb, groupe Sinark. Groupe Sinark. Oui. Attends, pele biso moni Kyodo azalaki kizengi moko. Azaki kizengi moko banda obima et puis à moko azonga caméraman soni boy bité ça c'est pas fait 12 ou 8 mais laisse-moi te dire que non l'émission ezali to rozonga sango Kyodo ayebi ke azole quoi moi je travaille chez Papa Chéri pourquoi on met dans ma solo musique muké non aza mwana Kitambo j'espère que mo développer ba téléspectateurs ba yebi ke mo développer l'histoire mais OK nanga pas na yebaka mais ngana ba tanga solo toi musique ngana tunyo kaka un mot à dire attends peu OK nanga na contradiction na sûr non groupe ya Caleb na groupe ça c'est na groupe Caleb non s'il vous plaît ngana tunyo juste question non ba été to sa émission pour me te je ne disconviens pas so bi bon on sait que Caleb va adopter que nous temple donc Caleb bima va ça
Saï, abima va calette. Et maman problème te Blanchard Moussaka. Donc conclusion pour na mambuya liwa pour donc je dis mbana que sala maka calette ça arrête tenu. Blanchard Moussaka moi qui me développer si je wana. Donc conclure. Non non, tu l'as tembete. Non ebisa. Alors moi on a boya ka boya ça net na ma faux. Bon tu te obi ma faute parce que ba otala biso. On a posé juste des questions. Il y a confusion oyo ba comédien ba comment ba musicien. On ba confusion. On a posé juste des questions. Blanchard Moussaka. Un mot à dire na mon Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Parce qu'il y a une question mini vraiment. Conclusion pour la Mambouya, pour l'Oulou, la Tunion, de quoi Koufi, moi la Kitambo. Non, débattez. Moi, c'est tout. Donc, c'est ok, m'appelle Paraloyu. S'il vous plaît, Blanchard. T'es de quoi t'as non, tout n'a rapenza. Blanchard Moussaka, un mot pour conclure ma carrière. Bon, au conclure, tu non, conclure dans le noulé. Tu vas le premier, le 9, na Turquie. Merci beaucoup, Blanchard Moussaka. Non, on a tout noté, on répond. Bon, on va conclure la maman pour Loulou. On conclure, donc, si on a posé question, problème, t'es dans l'Est. Si on a posé question, non, on a système pour Loulou, posé Sundeni. Merci beaucoup. Un grand merci à Zingania ou Lumingo, Abizingania ou Lumingo, un grand merci à toi. Un grand merci à mon frère Peggy Bokele, en tout cas, Peggy Bokele de tous les temps. Oui, partenaire privé personnel, hein? Peggy Bokele. Merci à toi. Et merci à l'équipe Mobimba Afrique, elle est toujours. Blanchard Moussaka, question moroye. Blanchard Moussaka, tu as vu déjà qu'il y a auto. Tu dis, mais sous tes 15 jours, tu as le sous YouTube. Blanchard Moussaka. C'est la musique. Oh, Blanchard Moussaka, comment pour les langues avec parce que tu as musique, toujours sur le mamnayo. Cette question a posé ça mamnayo. En tout cas, quand il y a parce que déjà comme namono comme. Tu toujours la musique. Non, c'est pas papa chez ce que vous bénéficier la nini. Blanchard Moussaka, yoga pardon. Na conclure na question et puis tozon na wenge parce que wenge yoza wenge. En tout cas, si quand vraiment si cette question n'aurait pu répondre là. Blanchard Moussaka il comme au devek déjà qui tout. Si que la soupe jamais parce que l'émission est salama qui est boy. Le lot moni blana azongi li susu. Blanchard Moussaka, laisse-moi finir s'il vous plaît. Je vous en supplie. Blana mwana. C'est comme na mama mwana na yo, na mwana ya déplique, na mwana fabrication ça ni na mama internet. C'est quoi fabrication peut-être soit mwana. C'est quoi fallait peut-être soit mwana. Si yo ka présent oui peut-être soit mwana. Non, mais non, on répond n'était pas on va bêta pas. Oui, c'est simple. Inutile que to bêta non, on bêta ngote. Problème to sotango po na tangelio, na mise ni na va dans la plateau peut-être soit mwana. Attaque papa. S'il vous plaît. Veuillez quoi? Écoute, Blanchard. Ngam na yambi oti. Ngata no répondre n'était pas na la. Problème te oyoki na yoki no. Sotango kaka. Ya mwana sauté. Oh, na bête loté. Na répondre te ngala papa. Na tunio nani alika na plateau peut-être soit mwana. Même Kolo Frank Moulaja na ngake trop balim ça cette histoire. Même ko Frank Moulaja amona ki mabe ale muloto. Akenda ka mote. Akenda na mwasi, akenda ri papa, akenda li eleki. Donc mabe ya mona ka ba fra le muloto. Yango pe ya mabe Frank Moulaja mona pa le muloto. Yango pe mwasi bon, mwasi to ni ba mutu moko. Yango ri papa pa mona ka. Yango leki na ba munene na mutezi ni pa mona ka. Au moins bango ba seli to mabe ko leka koto. Mais ale pe la li ala sege, ni ko la mona ka mabe papa chéri akenda ka yebo. Mais arrive une fois que Moulaja mkola mona mabele muloto akendaka na ngulupa moko pa yeki na sima pa Frank Moulaja pa le muloto bano bomaye spirituellement na ba musicien na ye na molimo no boto nyoko la bisa mo bo okende ale muloto to bota le 27 juillet atem saka ngosuna oyabi mosaka to ka date moko anniversaire ngana personnel mukolo moko yaki pe sima ya Frank Moulaja hein akutu tu mosa sali 6 vailler na 4 orchestre azui chance abali kutu na 4 orchestre wala Chilo attends pasteur oui le lot akuta Chilo le lot comment pasteur akuta Sernadej Sernadej ça c'est pas na maina déjà venir après Sernadej le lot za pasteur Sernadej bimaka vailler te ouais Chilo bimaka vailler kota ya yena tikanga ina embela yo tanzana boyete yango wana abali kutu su bénéfice abali su na 4 orchestre wala quoi bala balito ya ndeni après ba répéter na sepela nous quand on a bien bon balingani azuku tu chance abali mais na suka na koma ki pasteur akimaki peka le Gaël boyete yango nzamba suka ya saka abino na suka ta moloto akufi succès il fallait Moulaja zwa il fallait Henri papa zwa
il fallait attendre ça ba pesa moi na ya camarade ya fois ya le mulota pasteur moto kitisa moto ya yem ta sala succès mais bembe wana na tende bembe ah ozo va succès par rapport à période de temps akufaka mais tant akufaki génération va succès tant akufaki nzembo ekanga o ebinisa biso moto il fallait ba prêtre wana ba yela kuna po ba ngoto ba yemaka tembre ya Frank Moulaja na ba ri papa na ba Michel Bakenda na ba Toms tembre na bango c'est Frank Moulaja. Je dois raisonner que yemo kolo tembre mais ba copie ba comment compliquer que kolo tembre. On dit ma bon so vivre na bien te a rolongola bien logo moko bo. Ozo mona. Dimi sanga pona ba mo belé. Dimi sanga pona ba mo belé. Donc na mona donc la soka que bata mukili bata moto mona non mona les baba super homme. Ba ba super homme te. Na otanga le logo suka. Na otanga le logo suka. Papa chéri présent Werason. Mukile no mona ko ba yoka na raté ba linga na raté. Mais papa chéri na présent Werason balakisa mukili combien de fois que toza batou tout tanda pesti la ranango to bakutana combien de fois. Papa chéri na présent Werason combien de fois bakutani combien de fois ba yimbi pa imoko combien de fois ba sololi de l'idée. Il y a musique congolaise. Mais soit de l'idée la musique chrétienne. Marie me semble là bon. Tu veux que solo la raté tu veux mo ka kufi ba sololité. Tout le monde avait bango na ba sente. Merci beaucoup. Donc là c'est OK, baza ba super homme té. Moko ba mwana moko mwana Marie me semble la musique là bon. Mwana là bon la musique Marie me semble bana baza ba fruit bino moko ba nano ba kolo ma solo bon la c'est tout pour solo la raté mais ba nzambe. Donc il y a ce mutu nzambe la raté. Jésus a ba ki ba vaya. Biso tout za ba nzambe. Donc comment ba nzambe surtout yambi Jésus-Christ le roi Seigneur et Sauveur. To bota ma ba nzambe, to comment ba nzambe surtout yambi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Jésus va y avoir parole moko sokoza Jésus va y avoir na ava apparition na mukili alors ba parole moko pour frère au siemi tsaka bakamanda mais il faut à la moi réserve alors avant mon apparition sur terre j'avais vu aucun juste au lieu que bon abi pas même un seul amemi bango nyonso d'abord aucun juste pas même un seul mais pour venir comme ça ma porte na ke bon c'est une place ce que style na yo bino so le sona lamba lo so style na obengo so na zo bengo te c'est le sona belité là bon ça va koni boité ba pisa muyibi comme ba pisa muyibi ni aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis le premier habitat il y a l'eau la tille l'eau faut Jésus avec nous pour avant le monde soit moi je suis premier habitat à l'eau la tille l'eau muyibi ya mona e umela rapport que l'eau la po muyibi yemoko acha ba fenêtre na ngai acha ba porte pas yoro yala acha ba feba aluka ba sima balulaka ezo ya moi ta masoka moko faut Jésus grand prêtre de faire la lango amema baton muyibi anda mema blongo nyos yango zo moi ta sala musala nyos tu ye mo doto yango zo moi ta tande bi grand prêtre Jésus mema baton ba biso na ba pegi to kelo la Jésus mema tol na ndaku no Jésus mema matin yango zo moi ta o botaka net kiti o se pela kiti ya kuye Jésus mema kuye kiti amanga ki menise akabeta sete hein na mo charisme na Jésus ta nem tout ça mela wana neto ninga wana vi na moi bien muto remercier na moi bien batongela biso tu ba parler na yango zo attente la ville va parler tout banda baloba yeso ya ratilo ya ratilo donc moi bien koma masona na ba bloko nous senga nzambe architecte yemoko ne beaucoup ça peut lolo ya ba ore ba ni moi mi fani ko matchaka ba kwe ba donc dato akute lo no stotiki na ko na lola Jésus ça la pour la rediminer batuke bozwaka kiti ya nzambe te mpo bochichaka bato toza ndenge moko na bango ebiso nzembo ya primise ya rumba moto abetango Charles Mumbaya bapaye bachrétien na bachrétien po biso kitambo towana mwa bavantage basala ola kitambo ekivula donc kitambo towa mwa bavantage po musique chrétienne kaleki loka musique ya bibembe soso beta ozoka ebembe eza na quartier dina akufi susu ntango basere talatina nainalingaka nkolo yesu nga moko nakoki te komema ekulusu moto amodernise musique chrétienne ekoma na mwa pinch mwana kitambo Pongo Jackson na nzembo ya natamboli na mokili oyo merci beaucoup Jean Moussaka bana kitambo tolongo ba avantage mona keta pongo mona kombourgmestre so mona bourgmestre so kitambo kwa micro tolongo pa donc ça bongo benga Jean Moussaka ba mission na sano micro longwaka na kombona te bo comprendre que ça na zongisela ça comprendre ça là balata ba chérie pa so ba chérie ta ba cuire ça la bongo moi blo ba chérie OK c'est bon. Comme Baroel, ça il faut la tâcher dans on a 6 la classe. Donc merci beaucoup. Frère, na pasteur, na biso to ndenge moko. Mais entre autres on a besoin de pas na bango.
tu as besoin de la station mitema basa la musala nzamba tinda bon aller partout dans le monde bossa tout la nation tout bossa la disciple ngai boté le banana bossolo bossa miracle ko le kanga ndé jésus teki tu as besoin ba base na bango te ba mitaka na bango ngasa nga pasi to po batongo tout batu ngai donc moni onyo et puis mamsu basi na basi on bazolo ba hôtel pena même nga atala dans la kuiti na bosangisi masanga to mukina ko sala ngoti n'a pas bino biso basi te na na soko chez bino mère na bino azana père azana parrain soki na marraine baye bakenga na bimana leki no ti frère Michael Ambaya en tout cas na tata bampula ndako to ifuta ta chambre d'hôtel zoma bloko ngona zuko zu simple mo sama kamoko boye da oleki na bino batu babengaka batamokili frère Christ bengaka batamokili frère Christ bazana bango mukila kati mise chrétien kana babenga bino non ngana zo miseli ka babenga bino bongo et puis mise chrétien aka na Congo donc monde entier mise chrétien ba na honte Arkeli amataka na podium l'église ayembeli nzambe biso so jiba zo miko na l'église de réveil awa opesi miko pa satan ozomona baboniem bayemba nzembo na bango église missionnaire tiango na kina lingala eyemba marape Babylon we were stand voilà we we catholique missionnaire tiango te penena maina Babylon tota to jalaki maina miso ozo comprendre absolument frère Moïse Mbiye bon chanteur il va valoriser musique chrétienne a comme son état biso lengi mais à quelque part pour so avanda kayoki ayoka pena Fabrigas à salape plagiat on voit qu'il na zéro au komisinga awe pona oetikali na ebioko sala mawae yelele mawawo mama yelele mawawo Pasteur Moïse Mbiye c'est pour Fabrice de Msei Dibo c'est ce que na ko mininga Pasteur Moïse Mbiye alors ezala musique ezala musique boyoka na bino manga bien babenga bino batamokili bon merci beaucoup Blanchard Moussaka bref donc conseil au couple merci à Mokili Blanchard Moussaka to si ça parce que tout na ba question misusu et quand mboula et menacer Moussale benga biso kaka malgré mboula on est là on travaille mais tout ça mais la pona bango baba sel na nzambe to tcha bango to tout bango CTT to sambela pona bango bakui eza makambo ba ndi pena bango te na bible to mona ngo bakui to sambela pona bango bazonga kokwe eza mabe kwe olali batele manoti mais koyoka déjà ndeko penya lobaki ezaki mbali bosote abaki penya lobibwe ye soki a divorcé pour infidélité anga divorcé en 2015 16 17 18 dans la 2019 ndako quitté donc pendant tous ces temps là frère Mike a trompaka pour venir qu'à fin de cela sœur moko ya Shekina na kati ya ndako sœur Joël na tangi kombo en tout cas na tangi kombo non sœur Joël na kati ya ndako menzoka frère sœur Joël a sala 4 ans na mobile na bazala déjà pour mon ke basala nzambe okolo bato limbisa bango mais ezelo mo basala sala déjà biso to bando buka kama bolongo to sambelela bango koyoka un frère Cédric azale ki ya pasteur Mike Kalambai azol ba kenona bimana Peniel oza mama ya bana ya grand frère na yo grand frère no aza pasteur yo za évangéliste na kati ya église ya grand frère na yo oloba biloko ya bongo pourquoi donc ezelo mo basala déjà koyoka yo koloba kenona to sambelela bango to limbisa bango mais mambozo bima eminene yo bomba secret bongo bimana ndeko bimana mwasi ya grand frère na yo eza déjà mabe makasi et puis oza en mari ko bina mutakala est-ce que ça a un sens yo oza mosala nzambo tie ozo bina mutakala poto sa na ngoni ba téléphone biso comme na ba insécurité belé toza na bana toza ba parents pegi bokele kutunga tala ya mo téléphone après fane ko za téléphone na pegi mena simbiango na ota ba photo skusu na mobile bon na mu te faux esprit mbala moko zender wato WhatsApp e na gardango donc au sambwa kaka comment on a déjà évangéliste au fandi mo na chambre zo sala vidéo bina mutarloza en mari pourquoi obimana ndeko obimana mwasi ya grand frère na yo frère Mike Kalambai obimina ndeko ya mwasi na okutu ye mo pene na loba na bana ko benga enyo sopona nga c'était ma sœur mais no benga eli subongo te donc azai cousine na ye na ndaku ya ba parrain donc ezelo mo nga déjà tant loba ke to sambelela ka bango to tika bango ba kweya te déjà moi je trouve ça un peu louche c'est pas bien déjà des biloko so to sambela bango to boma bango so pour une Teto boma bango te. To yebika déjà ba identité na bango. To sambela bango. Ya ka de bloc to bomi bango te to sambela bango. Faut to sambela bango bible ko recommander biso. Donc to continuera so mabe basali mabe to sambela. Ma ya mensoni ta Cédric ko batindela ngango. Batindela ngango.
nayebi na ngai ete nayebi makambo nete asaleka Mike bon bazana baluba chiba we ezolanda bango déjà soki bimi na baluba bango na baluba ezala bongo po na tandi film moko palobi yende mutabimaka na ye d'ailleurs ça va pas salir parce que ba nenga to umela te baluka base mamu ezala kati na basala nzambe est-ce que c'est dit mikolo bokangami boutique bobusani bemba pululu komi kaka manani abimi ya ba base to bosala makambo wana to sambela loko osala ya te basambela bango elo to zela pa na bango yango chance bino mo comprendre que bazaka ka batu tala bible lui na soboye au moins Satan là qui prêtre né wana là qui danger né bible lui résister au diable so sambela au thème la Satan mais bible lui na biso fuyer l'impudicité mama sexe mutateli mlango azati muni et puis ça nini na sexe ça debiloko ngaso na nto bimana yo na kosa pe to simbi da mote mais so ngo bimana ngo ya pa muna nga ozala modèle nyos tout le monde a fait benga matanga ya tiki kaleson na ndako ko kali puta pa mbali baza de na mo apanza mo mnene o mo afiba dem so agi be meya ke nekopol afinga nekopol ya musika mkwana ke ipa ala ndo kwaka donc moi so bien asala mbali avanti a opposition Joseph ce qui ndoto te akota kachote Joseph ba tekaka Joseph wa Bible ndoto me sauver moi ça compliqué était pas quoi so bimi na raté na savoir ko violent mais moi ça na makamu ndenge na ndenge taka viola bia bino basi et ça la succès donc place on a comprendre yo lisouté nga na bina yo kaka que mi base masolo mi zo beta manzo kaka base ni c'est dit to bagité ay benete ay beninga pour makamu déjà ton blanchard mosa bolo ba base bon est-ce que mutakonzi ba mutakala na ebima esambo na misa batuka poizo a succès poka bae mutakala ya mutu isambo vedette moko na Londres on fallait que Herman aleli vedette moko na Londres vedette moko na Londres neti banambe wana bangwa select succès asuna succès te po azonga comme ne roya abima mutakala la victoire moi victoire na so atambo victoire mutakala ba caméra yi tata le binango succès fou album top azongi pe monsieur c'est na base moi comment to koli minga système ba kikoso na ba douche surtout moi to kumela na ba piscine méthode diminaka imona te mindele. Merci beaucoup Blanchard, moi ça va vraiment chiter. Merci mon gars. Ndé batam la presque ni. Mais so teli ba botara ba debana. Ba mon encore. Bino ngam to teli la maneti mais c'est na mari ni samtia. Ba konlo mona centenaire na 16 ban. Bon nous tout bien sûr na Shakira debana. On va bina mitara la debana. Mais biso au mona père mona mboka bota au 8 au bota 16. Sozo comprendre mitara la mtezo bota belé. To kolate la malacé dans un état d'esprit sexe et chrétienté sexe et sexe chrétien c'est état d'âme c'est pour ça la départ des choses il y a beaucoup de frères on a quoi ponité sexe et ça la même maman ça mettre sexe ce que nous on est là-bas sexe n'a rien au téléma et ça loi ya nature vous voulez mais état d'âme ya mutu neza chrétien ce temps batika la kazo sur la Bible té azoté azoyemba azoyemba mutu normal a ça baga foi merci beaucoup bon avantage mo ke biso nga pona nga mosi fona nyokwa alobi belele nga semino na nyokwa mais bon avantage soki okangena mosi yo Satan ta côté libenyo oh na Babylone pe yala kaboye bana mo avantage surtout comprendre bien Blanchard Mosaka habito sambelela ka bango to limbisa bango kaka limbisa bango plutôt tira bamba basa nzambe to tira bango na babondeli baza toujours makasi c'est ça bamba wenge ko to umele merci beaucoup Blanchard Mosaka sona ozonga mukie akolo wabe en fait omoni bolingo ezelo mo eza batumi balebo yokana. Ce qui peut-être moninga a eu courage de retirer leur vidéo à saler auto photo et l'activité kaza yuma to azazoba c'est par amour. Et ça blongo et ça la ma par bolingo. Son atindelo ce n'est pas dit que nazazoba non pour ceux qui un jour to bebani au commencer la ba chantage sanga oboya ngate so boyinga na publier vidéo non. Bo ça la ngote. Donc toko son abina zonga mukena parce que conseil na bandeko bazana likanisa publier baninga. Donc c'est par amour. Donc on a tindeli yango toto sabolingo na juste téléphone na ti bébé. Donc gardons juste pour na ngamoko na téléphone na. C'est par amour. Ko boye tout comme ko boye na oté. Ko luka ko publier muninga po ozali po e ba futé lo pe mbongo te. Au sel ka faut quand publier muninga sambo ozo appel lo roté donc nena compléter. Oui. Nena compléter na poto. Ba mindele ba star mindele ba mindele. Donc on ba congolais na ba congolaise. Ba mindele. So ngatinda muninga ne vidéo atinda na elongi nyonso. Oui. Abi meka aliambo no so vie.
mais quand on publie ça constantement à relier au monde tout la vie papa banga vu que nous sommes au Congo est-ce que biso wa tout le monde na ndele meka o sabina o sengi atindelo nyonso meka ce que chango na réseaux sociaux sans otunaye ndo comprendre Alain Delon ba va dans le pont mon château na moi né à Tony Delon Atoni Delon Salima qui n'a bilama commis AD. Le gars Alain Delon dans ça on dit bosso ba avocat Alain Delon ba fundi Atoni Delon Atoni Delon a fouti mbongo ba liaka na tatane pa imoko. Le monde dans le mécanisme moko boye plus élevé que biso ba ba to ko na mundele le loté retard ba siècle té. Donc tout ça ngo ka biso na biso ba congolais to lingani té. To lingani et puis na tindelo vidéo na ngato photo moko au publier. Comment le système que na bako eko ayebi na ata fali pupa kata ta mutu metinda photo na ko tinda katikati me o luka ka mutu na ngayo bambi bato ba comprendre que c'est moi. Donc en tout cas biloko na photo tika ngo to lembi na biso mona mitaka en tout cas ndeko na biso Herman to limbisio au Seigneur pardon to limbisio vraiment frère c'est de comme na biso na ki muluba telo lendo na bimana o no aka musala nzambe to chelo na si mama zo c'est mama wengi ko merci ça beta masabana ba kumisa bana ba bazebe pour faire que président rançon na kumisa bana à tout moment exaucer gladi ba kumisa bana ba te oyo tu na ngai ya ko beta ba téléspectateur africain la longwa linette ba musicien belé la ngai ya ko kumisa ninga ba président ko kumisa bana bona ba chéri il peut mettre la ngai ya bon to tu na ngai ya polémique non 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 polémique déjà qui n'a pas parce que on a loba et le côté azam moi bon tant déjà le s'il vous plaît Blanchard Moussaka tous à la réaliste s'il vous plaît tous à la réaliste tant déjà lobby que au correspondre et maintenant tu me dis que non botika ya silisa non c'est pas normal non c'est l'eau tout ça la part déjà le but que tu vas répondre maintenant tu me dis que non Royal ma connaissance désirable peut-être maman tata la moi là répondre au comme on a accès à chronique au comme ça ma connaissance désirable ça part des choses il y a au moment là la chroniqueur a tout on se mal pas on te donc comme tu plus comme tout tout mal pas problème c'est Blanchard Moussaka et ça la ngopé na poser question bi ko répondre te mambo blana o lobaté na longoli yango oui na longoli yango vraiment merci beaucoup Blanchard Moussaka basanga BCBG déjà tozwa ki yango et on se la moi mingi basanga BCBG tozwa ki toza na Turquie si tout va bien album est sopanini surtout tour du monde de Lubakiwana voilà donc pesa que basanga mususu eko ya na si BCBG ndi masolo ngaza na okamo ça mon ba frisson quoi album né limité moi ba petite incursion ben du voyage ben dans masolo donc papa Cheraza artiste mon la yebité la Congo artiste bon sur Rosala kato azala donc une minute il y a ben du voyage salamati et puis la promotion na biso tozela ngo ti wapi tozela ngo ba mwa nini omoni kaka ndenga nazo monela makambo la li vont les choses nazo mona pour la lali na loti fin mars papa chéri monsieur album la lali na loti nga lota ka pa mbati na tout le monde Joseph ou la Bible na moni fin mars le monde est appelé bimaki pour la nzembo na tiré na 3 personnes on a embiango c'est comme na mbisi Didi Kalombo. Oh, bonne nouvelle. Voilà, merci. Jidol, Didi Kalombo. Maintenant, Jidol, akenda ki déjà embaki yango. Biso ko tokoma ni tokomo ba tokomo ni sinze ba Blanchard Moussaka e yemba malisusu te na ba démarche. Pour venir que l'émission mon dernier émission to salon baki et tu nganze mon ngai so papa chéri te mutu mususu yemba ngo lisute. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, tu nous as annoncé ici que non, qui il s'appelle comment? Didi Kalombo. Didi Kalombo yembi nzembo na yo wana. Ah donc déjà voilà. Une bonne nzembo yembeli nani? Je suis aimé na yembeli ngo Jérôme Brown na États-Unis na David Lufio ah non. Maman na kunga mais tu peux c'est un avantage dans nzembo papa chéri pour studio vite fait hein pour y avoir un texte album banzembo papa chéri mbi dans studio vite fait dernièrement to ko za Blanchard Moussaka awa to ebe sum to yemba nzembo te mais ba mort déjà ba yemba to na professionnel biso to za orchestre to kenda studio na bandia été na ba RTNC na moi passé to za na studio na kata le pont papa chéri. OK. Tout ça là on a mingi ba koma na bon studio na tout ça là na kata le pont to sisi yake ko esango moi munene to chamo ba pipi na ba mungwa na mikili mito na studio na mon fléri wana na palais donc so bangela ke lokote eloko moko sala 15 ans na bokese mtu pas moi ba jour quand to sali encore même la caleçon même la coupée de chambre to au studio. Merci beaucoup Blanchard Moussaka. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Kandenge Zalara. Blanchard Moussaka pesa biso programme et orchestre vraiment mobimba. Comme ça, Toshite. Ah voilà donc le premier le 9 tout à Turquie, d'Istanbul, to Betawana.
après là c'est sous Canada Caranoyo après Canada net total la direction il y a Europe donc aux à l'aise na papa chéri ceux qui plaît côté na réseaux sociaux sur Amazon vraiment sombango pour artiste peut se retrouver quoi une piraterie vraiment télécharger une 100 francs congolais vraiment donc niveau piraterie vraiment vous savez les faux artistes va se retrouver et être vous finir artiste parce que le côté parce que faire pauvre vous profiter na bango on a profité on a pu sa papa chéri félicitations quand on a le plan ça libiso na ba dédicace tout voilà dédicace na ngai na robanda na tete ndé maboko bank nzemu neza kitoko trop parce que quand ba mole bende na lobaki ne pesa la meli nzembo ya beda show l'homme qui casse la baraque nzembo ya elgue élégance maman na kunga nzembo zebele wana donc qui a été au bout rappel générique j'entends une fusée patch ma scène musala elengi bon ya dessus te tozala pona bino na profiter na pesa maître Auguste Muka dimbote bele maître Camille Mambote bele mère Ono Lubaki mbote bele Jansi Kwime Saradia Odette Nzongo Yanda mokonza ba maman Hollande numéro dans réseau changé toujours 09 98 12 37 12 la petit nanga Pichou Sadam mbote bele la PC vient tout droit Salomon mbote bele voilà. Merci beaucoup Blanchard Moussaka. Comprenez que c'est l'ambiance de l'émission et les gars vous comprenez vous que ah parler en trop déjà. Parce que maçon ça va makambo tout yewan. Ah OK, il s'appelle comment? Pichou Sadam même la mimosa. Pichou Sadam. Merci beaucoup Pichou Sadam to sentir musala kitoko l'autre fois toi ezaki boete mais quelques jours mbala veranda noti imonite na yembi ona yembi na ngati ya la veranda. Bon on va venir yembi na ngati ba la veranda neti au Mont Fleury wa limité pour 80 Mont Fleury limité kuna kuna ma campagne wa peki bokela sunga biso sima ah ne poto bandaki wana bamona déjà ba téléspectateur africain lengi bayebi Guadolite. Ah ok, on mboka biso yoza mukongo muluba de. Na bloko Guadola kawele wana uzongi pa biso. Bata balula lix. Bata yi makasi na lixure na lukuna donkara. Tout monde est na mbi, toi soit veranda na mbi na la. Donc toi vraiment libanda. Veranda mais mon frère. Merci beaucoup Blanchard Moussaka, comprenez que émission à moi quelque chose et à moi qui est malil mais déjà c'est bon. Florimpo, masala Florimpo. La bossa n'était dans un autre camp comme ça na wenge. Alain chinois mutu batindaka ticket pour la banda boulot. La pese ba mbote bana Paris. Merci beaucoup à Gladys Ngoye avec Gladys Ngoye Aigle Jaune, Gladys Ngoye Yangwana. Bonne année à toi à la place d'aller. Un grand merci à Peggy Bokele, un grand merci à toi, un grand merci à Nadesha Shakitano. Yana Naka Songo la maman de Samuel Wabi, maman concert, à Pessi conseil et côté fans Yangwana. Bedi Tumbala Star, la championne Yanga Yakati. C'est du bombo malampada, c'est du bombo malampada manager. Yo Yangwana. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.